Alo bandeko nzambe apambola bino muto mesana kolanda ngai. Titre ya message oyo ba chrétien ya église ya Bostra bazalaka ba pauvreté. Na sepeli mingi ndenge ba croyant né de nouveau. Il y a, je ne sais pas si évangéliste ou bien pasteur Bostra, balakisi monde atie que pasteur, que ba chrétien, baza ba pauvreté. Ba chrétien, baza ba mbongo. Ba chrétien, baza ba pauvreté. Ba chrétien, baza ba mbongo. Donc bino, jalousie na bino, botika yango. Nasalaka vidéo ya liboso, na lobelaka Bostra concernant ba anniversaire. Nabi me makamuni ozote ya bato. Avant makamuna ye oye konginda nasalaka ye des vidéos. Nabi me jeune homme makamuni ozote ya ba nzambe. Comment on salsa anniversaire? Chrétien sera anniversaire te. Bible yango yo elubi boy. Voilà. Yami balé. Nazali ko sala su vidéo mususu. Avant makambo ebima nalobaki me école de délivrance est la raté. Délivrance est spirituelle. Comment est cause en école? Ils sont raté. Mais pourquoi ce prêcher ban nza même comme besoin de détruire bango? J'étais clair. Finalement, makama boss travailler comme bima oya mbongo. Naza na vidéo yango awa. Na leki na lobby ke Bostra ayibi na yete. Bostra ayibi na yete. Ils ont offrande, na badon, ils ont biblique. Donc, ayibi na yete, ayibi. Ngai mokope, voilà. Toko tata. Bisope, watona badon, tozoka badon. Mais na moni bande komoka bengi nga tininga vidéo, ayi pense na mekana ko répondre moi na si oyo. Aza nani po ya juger basali na nzambe. Aza nani po ya juger basali na nzambe. Bon. Toyebi ke awa na poto basi baza ndenge na ndenge bakoma ko finga na basali na nzambe ko finga mais biso soki mutazo finga musali na nzambe toyebi déjà position na ye aza nani. Tango biso zo prêcher notre doctrine, Satan aussi envoie ses agents pour prêcher, pour semer de mauvaises graines. C'est normal. C'est le combat spirituel. Alors, bandeko bokoyo kana nuye, bongo to analyser maluba na ye. Na se na sala na loba, mais na loba penza te. Mais na ina faire comprendre mama oyo valeur na ye, eza valeur moko na ba pasteur te. Soki ya yebi yango te, na ko lakisa ngone ba verset biblique. Pasteur aza mutu mususu. Tozo mona pasi pour na ba délivrance ya bato ba ko kufa baza ko bika ye akosala yango te donc elle doit se taire. Elle peut pas se comparer yena pasteur. Voilà mais to yoka yena no bon to ken to loba. Par semaine, webi les vendages à combien? Sans compter page. Pobota ka niveau ya lo koso ya bameko azaka partout. A fongoli na YouTube, a fongoli na page. YouTube page plus na église. Donc azali ya trois côtés. C'est normal bazana mabazu ba mapangu na bango. Maman, yoku tata terrain na passa. Na no sombi. Alors bandeko na banzi boyoki na banzi boyoki degré ya boyoki bomoni degré ya jalousie. Ko surveiller makambo ya batu, makambo ya mutu, azana côté bozo ko tsambongo, ezana côté pa bozo ko tsambongo et puis na église somi lopango yoku tunono sombité. Ndeko soki yo oza mutu apasi. Hein? Mutu ozo zwa koyo kila ikanda te azre nemi na yote yo pesa l'effort donc otiki mobile na yo otiki ba na yo kaka po ya ko critiquer mutu moko oyo kutu ye ayebi yote. Quel degré de jalousie avec haine. Quel degré de jalousie yo olingi ko teya obi olingo sala nini
soki oza mosala nzambe te koya koloba makambo ya nzambe te oza chrétienité koya koloba makambo ya christianisme te etali yo te epa na biso na christianisme koseme c'est biblique kosala badon c'est biblique koseme kosala badon na kosala mosusu bofrande c'est biblique même dîme c'est biblique aussi parce que Jésus tout ça na passage te oh Jésus alobi na bato bo pesa dîme te eza te soki yo yebi yango kende koloba ngo pa yo kende koloba mais eza te c'est vrai que bapôtre va prêcher sur la dîme te mais soki moto azo pesa dîme na ye il pêche pas ngala za bato pesa nga dîme na bina mais non bapôtre habite nga na pesa dîme na ngai a pêcher na été ngai pasteur o ya yebi liloba yo beloni yo vraiment o yebi liloba po ya kolobela makwa nzambe en tout cas c'est grave même mbongo ngo bozo luka na YouTube parce que bozana ba possibilité te ya ko vivre mais makwa nzambe soki za yote fanda kimia quelle impolitesse moi si yo kolobela makwa nzambe au télémozo bimsambo wa misu quelle impolitesse comment est-ce que tu vis avec ton mari mais c'est grave quand même hein ah mais non Bible le bien biso na Romains 14, 4. Qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ça, c'est la parole. Et puis, on a verset biblique. Même si on a un verset biblique, on interprète comme un peu parce qu'on a évité. Dès qu'on a ngai. Ngai natakaka bostra, Bamako, na verset biblique. Ce qu'on a déconné, a été un verset, non. Au côté à université. Alors, école de délivrance, non. Mais ce qui concerne l'argent, on a le côté. Mais on a le côté, nini parce que azobo franc azobani tout ça ce qui a foutu ben poté ça nous regarde pas oh mais dit mutuna musali na ye batuna musali na ye ce qui a foutu ben poté wone ko bilika mususu ezali kamusiko ya ye na gouvernement français eza yote ouais ko bisala tumboma misu neti ce qui azo devoir yo mais non eza yote oh vraiment faut tika ndaku na yo parce que mutazu mbongo quelle méchanceté quelle haine otiki ndaku na yo ko bibisa batu mboma miso parce que zena na l'excel moko peut-être natalango awa peut-être o attaquer kaka bostra fa o attaquer penga peut-être yebite nazo lakisa yo ngai moko nazo yo mamuke ngai moko ndenge bandimi basalanga na décembre uti koleka nga nazala ba parfum belé mti na chambre kuna malheureusement c'est la côte ya on a like sayo mais talaga oyo bon na suki wana mama ezalaki kaka pona lakisa yo mutu oza contre ba pasteur yo mutu oza contre ba pasteur parce que ozwaka mbongo na pasi ya kosakana te ozwaka mbongo koya ko critiquer batu koloba ba kombo batu ozozwa mbongo na kati ya péché tango mususu na fene ba biso ka 300 pamba alors tango biso ba oyo bandimi na bikisi ye ayele mususu na monta moko boye oyo ko kamusa yo olibo zo utiliser ba mama yo na lo na yo
Au moni biloko la ici na silisi yango te na décembre bandimi hein ba chemise ba soulier so na cotisation na chambre haute au mona ndenge vandi kuna ebele sapatu musuku to na bimisa la ti encore lelo. Ma sœur, d'après yo batu oyo bazosala ba cadeau ndenge wana baza bazoba naza na mususu ayi kotinelanga ba parfum soko olingi un jour na lexa yo mususu komona ngo ebele ba parfum za na chambre wana nga wana mama mususu awuti na mboka en dehors de France atindi ba parfum pasteur zwa des super oyo tindi la mama nga na sengi eti na lobi côté ba parfum pas n'importe quel parfum ba parfum oyo eza à prix de 100 €. Ah na bengi nièce nabi nazo ya kotikilo ba biloko oyo tindi na mère ya kobi na nguna plein belé oyo asali no za na moins de 50 ans. Mais ma sœur, yo okanisi ke yo leki bango na mayele. Yo okanisi ke yo oleki bango na kitoko ndiko zo bisama mbwa miswana. Donc amoni ne kaka rien. Azumbongo eko pesa yo. Nazo mona ba musuba pesa bostra 15 000, 10 000, 5 000 pona olakisa yo ke ba chrétien baza bata pas standing yo zo ba wana. Po mutu akuma na ba monta wana cela veut dire que ba chrétien baza bata mbongo. Ba chrétien baza bata pas cité. Donc 80% ba chrétien baza bien. 90% baza bien. 10% on a oyo yebi bango to na moi ba pasi. Mais 90% baza bien, baza très bien. Mais dis donc, ngai bandimi. Il fallait na zanango on a like Sabino attends. Ngai bandimi. Ba parfait Dior, ya ndenge na ndenge. Bazo somba papa. Papa parfum moyo. Papa bilamba ya moyo. Papa to somilo ba coloré. Papa. Mais pas ça pas pas cité, pas ndenge nini. Yo so luka mbongo na péché. So luka mbongo na péché te. Maman, na ko le banelo moko. Moi na nzambe atamboli partout amoni lokote, amoni moyens ate. Akuna désespoir. Aïe pananga. Alobi na comprendre. Na bon maman to sa musala. To sa musala. Aïe papa, merci. A juste 400 tikilinga 400 €. 6 mois après, 10 mois après. Akene bekiseme boy babine me madame za ilokote. Akene boy abi madame za ilokote. Papa naza koya. Oyoki, papa naza koya. Aye. Papa bondela pona mbongo nga likele bona le. Na bondeli. Aye papa na yotikila moyo. Oh. Est-ce que maman soka pas ali? Aye papa na yotikila moyo. Ma sœur, vous savez combien? Ça date de longtemps, mais vous savez combien? N'a pas le bon médiaté. Oya okoya pour rien. Alors ma sœur, d'après yo, moi si maman on a azazoba, mbongo ne oya liena dikelemba. Ayo pesa ngoyo. Donc d'après yo mona azazoba, yo ne to azazoba. Yo ne to azazoba yete. Wana moko. Nalo wana mbale. Mamoko as a femme d'affaires. Akendiki na Kisasa ko saba faire. Mais soit mettre avion, diarrhée bandier. Soit comment ça va faire diarrhée bandier. Ah. Soit zonga mettre l'avion, faut qu'il na wese. 5 ans. Si ko maman faut qu'elle kini. Abi non. Abenga. Ay passé dina ba na bingai. Abina yo yapa na yonga biko yate. Tozana 2018 oyo baluba na bato belé ba wela inga ba salinga ba émission belé. Ngai mama na zo ma suba cité. Ay papa pardon. Naya. Nabité maman. Maman insiste na tu ose koni. O buza. Oza buza ya. Nabine bon. Ozo van ofanya psycho na tel pas bon. Yakati na métro boye.
pesa nga adresse na pesa adresse te yaka tina métro boye so komi wana benga muto wa kozwa muto wa na voiture kozwa yo mama asali ndenge na lobi lokola ezali kama grave nasali délivrance sur place na lobi nezwa papier na bano poser ba question pas sala boye to bondela osambela pa nani o pasteur na biso za mwasi ngabe voilà pasteur bolingo ko matia te pasteur na mwasi za raté on osambela pa mwasi ndeni tukabona mama wana tango azokende lobi na tongo atala boye 2 jours après atala boye oh ba répondre ye na 3 jours après na banzi azu nationalité française abenga mbam ay me papa oyebi loko yo na lela kango banda kamba répondre ngate maintenant on a dit pas na yo 3e so 4e jour na moni yango yeye premier été maman azu akeye mati avion Air France akiti diarezate na bine so kiti kana report benganga mama kiti na report benga to bondeli akena ndako akobaka benga to bondeli nga mama ekoki nango jour koya c'est pas la peine benganga mama vandi kuna osaba faire na diarezate ayeti awa diarezate mama na benga ay pasta ngana oleka ngabi ni nabi papa diareza suste mama oyo wana na biloko mibale hein mama omoni makamiso salaka yoko kangote mobile na yo pa ko kangote yoko kangote mobile pa ko kangote donc faut kanga ko mom ke munoko na yo pa basala nzambe oyo papa biso mona raté oyo batu boni biso benda pa bandoki yo ebi il y a des maladies démoniaques et des maladies naturelles. Maladies démoniaques qui sont dans l'hôpital, des maladies démoniaques qui sont dans l'hôpital. Pourquoi tu as kufa? Maman na yé na enveloppe. Ay papa tchanga sous le boko. La tient le boko. Mais maman na benga na yé. Mon gosse na benga boba. Oh na zapa maman pasteur na biso to ibonga bi. Alors ko benga nga susté, c'est fini na blocage na ko benga nga susté na benga ni. Mama oyoki passe to monaka. Yo soko bimisa pour amis. Eh ko saka bino, ba manipula rabino, ba la rabino, c'est il faut. Mama soko za na misala, na lobito za na ngome, soko za na yango continuer na banzi un jour nzamba ko frapper yo. Soko tangi na Bible na Nombre 12, 14 et 15. Prophétesse Marie, la grande sœur de Moïse et il y a Aaron. A kotaka makambo nzambe parce que Moïse a salaka rapport sexuel na mwasi. Ye abenga ki yango péché alors que abosana ke Moïse aza musala nzambe. Biso basala nzambe o nzambe tilisaka na ndenga solo tozaka na péché te yo mona nga na péché pona ki na mwasi mais nzambe azomona na péché te yo mtozomona na péché oyebele kote. Alors Myriam ba frappa ye na ndenge moko ya kosakana te na péché verset biblique Nombre 12 14 à 15. Moïse a kena mwasi, yazo mona ngo grave. Omona grave pourquoi? Basala mwasi pourquoi? Oh za musala nzambe, ameza musala nzambe. Akena mwasi est-ce que Bible interdit là? Sort na ele. Mama soko yebi makoma Bible manzambe te, ko kotaka makoma Bible te. Hein? Ko kotaka te mama sinon te un jour regretter bana na yo moko. Na soko yebisa okeba bana na yo moko keba, batela bana mama. Ko saka na makoma nzambe te. E ko saka na basala nzambe te. Yo yeba pasi biso mona. Sona tombo liko nanga awa lelo mona pota. Hein? Nazuki pota. Combat. Na butu batu boni baso menacer ngai. Yo akona fia. Oh papa c'est ba ko sa na sani. Mama soko za na misala ha. Vendre na misala na yo. Tika biso tranquille, tika bandimi tranquille. Ngala ko pesa exemple awa même 40. Na ko ba même 40 ko. Oyo mutu akoma ina désespoir. A moninga biki. Na banzi soko olandanga ozana omona ba témoignage muso ezana na YouTube. Et maman bosana basala sala nzambe oya lukuta. Boke ndenge bino nyonso ba ifonge ba Ezekias ba tout ça oyo nzambe yi bangote. Mais vrai basala nzambe makosala na bangote. Nani Bostra mateya na ye 80% za bien. 80% mateya na ye za bien. Na so yo kati azol lakisa batu ndenge mutako kozala kobunda na combat spirituel. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible parle du combat spirituel. La Bible parle du combat spirituel de Genèse jusqu'à Apocalypse. Yo ngo parler, on ngo bali kamni. Elo ni yo yebi. Ah.
Pourquoi maka boye bino so po yebana o ya critiquer basala nzambe ndenge ifonga yaki po ba yebaye a critiquer basala nzambe mutu nyonso o soki mboka soki nani boxe po ba yebaye faut critiquer basala nzambe même yoka na ibsa yo o ya critiquer basala nzambe o ya critiquer bandimi bokomela pema pour rien tala pa bosala ndenge tondi donc yo kanisi ko sala musala donc o sala rien o zo mal chance na yo mais mama yo anga ina musala nzambe soko otika te okolela un jour d'hôpital kanga date lelo tango zo kanga soki otika te musala nzambe sa kamara na yo te yo zande monanga te mais oza ndenge monanga te musala nga na osala yo ko kango te musala nga na osala so meki ba ko filomi alors ma sœur yo kanga bien soko tanga la Bible tanga na Ephésiens 30 Ephésiens 4 1 degré na yo jalousie et ça sont moi quelle haine na jalousie ozo bimisa mtu mbamisu comme si ayibi na famille na yo kutu mtu akopa ayibi na oyete mais maman fa na lomba lo ndengeni ba semeki na yo saka na ba ndengeni hein mtu ayibi yote ayibi yote ba don ba offrande ko semer c'est biblique ça. Oh, mais apôtre Paul a kenaye mais ba Philippiens bazo landisa ba mbongo na biloko tout. Mama lukoye ba Bible. Lukoye ba Bible. Jésus Christ est moka vandi devant sanduku ya makabo. Azotala bato bazo cha mbongo. Mbongo ngo kendaki wapi? Mbongo ngo kendaki wapi? Babwa kiao. Mbongo ya église ezaka ya pasteur. Tangu pasteur asaka ba délivrance wa mona pasi, mundimi muta amona pasi na terre. Mbongo église ezaka ya pasteur, ye muta koyeba nini bo sala yango. Akoyeba ko lia yango. Ayibite? Tangu yezo délivrer. Tangu bossa sa ba délivrance wana yozo sala. Yozo aider. Bituma yezo bunda na bandoki na banani. Yozo sala wana. Tangu na so bunda na batu pona aider bango. Yozo sala tangu na délivrer maman oya diarrhée. Yozo sala wana. Oyi passe na monaki. Ah mais c'est comment? Yozo ka sakende ba d'après yo muto tangi ko leka basi nyoso. Donc basi wala batangité. Mais maman na ministère na ba konzi na ministère na ngaya. Na ba université de Belé na ministère na ngaya. Vous comprenez? Ko kasate ke mutsuwa wuti kuna azwi mbongo na zana basi mususu yoka. Batini na ba mbongo bazana ministère na ngate. Hein? Batini na ba mbongo bazana ministère na ngate. Na ora papa na wuti ko na mateya na yo papa zwa 300 oyo yozo c'est la tout un mois. Papa zwa 300 na yebe sala kanini. Est-ce que na sengi? Na tina ibino loko moko dererema yabandimi na zaki na bango ona lingaka pe mingi bakenda mais na banzi boyoka kiango soki o lingina yo kisoko na kisoko tangu baso bonde na kata ndako na bango moi ça ebisi mobile na ye nazo tanga na lamentation moi ça ebisi mobile na ye nzamba lobi nanga totini la pasteur Jacques dina banza mbongo soko landaka ngo na banzo yoka mama ngondeka zo bana mobile na ye bazui 300 batindelinga mais bazala su para ngaite yebisa na yibini mama yebisa na siko na yibini mama wana aza mosimo kitoko une belle femme yo ndelo kena kitoko tata wana aza muta mayele yena mwasi na batinga 300 siko ngai na yibina nini yebisa na yibina nini siko yo ndelo kibona mayele mama omi kitisa hein lukomi kitisa oza mwasi kotoma babo ete tozana basi oyo bazo ba punition hein ba fanda suna kitite hein et pas ya bato fanda na kitite oza mwasi luko comprendre keba ma sœur hein ba musu baza ipena kindoki mais to lakisa bango ke kindoki na bango eza na puissance moko epana bisote. Voilà. Donc ceux qui ont posé à côté kuna au kanisi ke kamwa iloko no sana ngo eza na puissance ko leka biso mama zonga mkesima ngana finga kate bena zo na peso conseil so za na bana batela bana basaka na makamu susu me kama nzambe te ko kasate bato suka bisi mbongo na ye j'ai un prophète abotse moi simo boy ba luka mona ndinga osaka na te na boyo tanko mona ye mobali wana asomele voiture ya sikate me premier mai na bazo bi premier mai so tali voiture bozo peka wa sika abi na o salinga et pourtant parce que 2000 mais bazo 1500
par la voiture wana bapesi yango mama soko so nda biso basala nzambe o mona motema pasi pamba po okomimona pauvre okomimona muta pasi mais luka yope okoma soki nani ono kosaka batu na ndenge ya bino ba prophétesse auto so mona nde bazokosha batu ha j'ai encore un autre pasteur ba futile tika les retour pour futile biso batika les retour ngaza nango awa na utako bien mikolo première classe obengi singa ofuta bieno aller retour soki na ndimiki na oya ndeko wana mokonzi moko azana kitasa bengi siye nakota nkoma mokonzi wana te aibinga ndeko ake c'est un prophète azana français tango ake abondeli po mokonzi wana lobaika ki soki oye obondeli ka pona ngai ça va c'est bon déjà ezala makambo ebele bakisi mosusu tobenganaka yango kaka mpona priere mutu abenganga mpo bayebisi ye kaka ke mpo ayebi ke eloko naza nango fo loboko prophète wana ntango alingi ozonga bazwi $15,000 bapesi ye oyoki monta $15,000 bapesi ye abenganga oyoki monta bapesaki ye $15,000 ntango ozoloba ba 300 ba 200 ozoboma nzoto koloba kofinga batu kosala boye po biso ka 300 vraiment ozoboma nzoto nona yokaka te balimi ya tout ça ko boma nzoto ba komwa batu to critiquer ngandi po bozo 300 bokabula yona ifonge mais bokolinga basala nzambe te to zo leti mutola ifonge na ko pese bon nazuka ifonge nani akopese mbongo apese mbongo pour ani ayebi de le batu apese mbongo pour ani ako délivrer te apese mbongo pourquoi ma sœur nalobani loko moko apôtre Paul soko za na Bible parce que soki oyebi nga te kota na chaîne nga tala ba enseignement nga batumula nga te o bayebi nga bayebi bon yo na ko kipote même soko lo bindaki na ko kipote parce que o musala na nzambe te donc ndemo na kaka soki mobale o musala na nzambe o répondre nga ko kipo na talisho pena ke oui basala nzambe ba ali mama soko tangi na Actes des Apôtres 28 30 à 31 po oyebi lo bate okomona kuna apôtre Paul ayi na Rome abandaki ko yamba batu ko délivrer ko sala tout oyo musala nzambe na sala abana osala te ndako wana bandimi mutu na futa yango bilamba na ye ya kolata bandimi mutu na osomba yango kolia na ye ezalaki na maboko bandimi alo yo ngolo balisiko yebisanga loko yo ngolo ba o comprendre na Actes des Apôtres 28 20 à 31 à 31 bon yo souvent ko la famille ba cerveau et bandi le loté depuis les églises primitives bat wa lesa ka basala nzambe eza bana nzambe basere et frère la Christ c'est biblique yo ko lo batiko ba laver notre cerveau non c'est biblique so yebi lo baté fanda ka munoko c'est biblique. Alors ma sœur, la foi sans les œuvres n'existe pas. La foi sans les œuvres n'existe pas. C'est une séduction de l'ennemi. Hein? Na théorie loba. Parce que et pas nanga bandimi nanga ba théorie loba parce que o yebe tel côté. Mouma miso ozo bimisa pour rien. Dans la Jacques 2:26 balobi boye, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres n'existe pas. Maman, est-ce que vous avez un verset dans la Bible où ils ont interdire offrande, badon, koseme, nadim, dans la Bible bien, verset biblique où ils ont interdire. Alors si vous avez un verset, vous avez Lucas verset biblique où ils ont interdire. Ngaza basi mususu mona na fait de papa, natino 150 ah papa, natino ça. Donc d'après yo to ki bona ba yele. Na boy ko pesa exemple. Mais to suka ka onate. To sala mamu so benga papa anga mona on travaille bien dans la classe. Ah bon, nazoya. Na bengi mwana. Na faire comprendre que yo ozana chance mo kaka pour réussir dans ta vie. Mais la femme en a double.
Ce qui a resté na betidité, na beauté na babalié a combiné bien, mais yoté. Dans un moment, mon côté, les lois de diplôme. Ba maman va féliciter ngai. Na faire comprendre moi un exemple ka moko que yo la chance ka moko a réussir na vie na yo, et ça betid. Mais moi ça ba chance mi balé. Ce qui na betid ko ki na été, beauté na ye ko bali ça y. Ah, à comprendre. Alors kolingate yo ose la voyou. Elle est là, na wana bazwa diplôme à l'université. Ba maman na suki lobi au critiquer nga. Ba maman na wono bazoba. Et d'abord mutile tinga. Sans critiquer nga yi. Na occupé été parce que bandimi belé. Oyo ba critique na nga. Ba lobi ya papa. Zango tinate. Ba critiquer pour ilo banzambe. Réponse à bandimi na nga komaka wana. Ba critiquer yo na ilo banzambe. Ba loba ke yo oyebi ilo bate. Et donc to sera ngwana e yakate. Souvent le bina oka osaboy pour na biso okipa ngote akobe sa salive n'est pour rien. Alors maman peut-être osa ange du ciel. Luka oyeba ange du ciel azanani. Maman osa chrétien te. Un chrétien li kamose na église ayaka na on a libanda te na réseaux sociaux. Un chrétien, ceux qui ont le problème na bostra, oye bisa pas pasteur na bino. Pasteur na bino contacter bostra. Mais ça yote. Ce que na 1 Corinthiens 5. Okomona croyant akena mwasi ya papa na ye. Ceux qui pour na bino les les réseaux sociaux tondi. Mais eswa ina kati église. Ba traiter na kati église, ti ba livrer na Satan. En attendant à se repentir. Mais yo, osa chrétien, parce que vous chrétienne. Quand on dit que vous agir, et ça c'est ça chrétienté. Parce que vous chrétienne, au quoi vous finir bimisila pasteur mbwa misute, yo sanani. So c'est chrétien non qui pas pasteur na bino a moni bostra, mais yo te. Ou alors yo moko longwe okukutana bostra bosol na ye. Et qu'on souka entre les chrétiens parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amour fraternel. L'amour fraternel que tu veux bien dire. Donc, on évite tant que les kaka na réseaux sociaux. Et ça, pas y bandimina ba mona ke. Oh yaza zoba, oh yaza kizengi. Même si on doit français, babi oza zoba. Kende na Philippe 4D, Evodi na Saint-Tiche. Bazaki na problème. Yako sakanate. Bazaba to église moko. Mais basili saka on a kati église ba bimisa on a libanda te mama on ndenge le kawana et pas ba koyeba éducation na yo et pas ba koyeba soza zoba même soza ba français ou bien soza mutama yele ba koyeba yo et na ilobeli na yo mama tika malamu na ba obala ninga nzamba pa mola yo o changer comportement. Merci beaucoup, au revoir.